Ngawa bino Jean-Paul Jamba na lisusu lelo pona masolo na biso ya sika na émission na biso tolobe la santé. Lisolo na meme bino lelo eza nini? Constat na sali na biso bana mibali tosolaka na biso makambo nyonso, mais makambo oyo etali neti prostate eza nanu mwa tabu. Omona kaka ata bovandi entre baninga, entre bana mibali, mais elobamaka mpenza mingi te, ou bien elobamaka me na ndenga mabe. C'est-à-dire que soki moto azoloba lisolo ya prostate eza neti mpona koseka to kolobamaka mabe par rapport à motu oyo basali opération to oyo balobi aza na prostate. Yango nde na ye lelo mpo tosolola makambo etali prostate. Prostate eza nini, bamaladi nini oyo ezwaka prostate, et puis à partir ya émission oyo moto nyonso akomise en charge nazoloba bana mibali, et puis bokoyeba ke prostate eza suka mokili te quoi. Prostate okozala na makambo ya prostate, mais na prostate malade eza misato na prostate. Yango nde avant na banda l'émission nakolinga na limbola bino muke na expliquer bino muke oyo babengi physiopathologie. Ndenge nini ete na nzoto ezotambola malamu, ndenge nini ete na nzoto yango ekomi maladi. Yango nde babengi physiopathologie. Prostate eza nini bandeko na ngai? Prostate eza moko ya eteni ya nzoto oyo eza na se ya vessie. Vessie eza nini bandeko na ngai? Vessie ezali poche oyo ezobomba masuba na biso. Masuba na biso ezouta na rein. Rein ezosekrete masuba, masuba ezokoya badeshe, donc ezokoya na vessie. Sikoyo vessie eza na tiyo moko elongwe a partir ya vessie ezobima ti libanda. Tiyo wana babengango urètre. Sikoyo urètre wana eza na kati ya sexe ya mibali. Ya onde pour comprendre que le problème à maladie ya prostate ezali que prostate eza na bana basité, prostate eza maladie pa ba mamate, prostate eza maladie oyo ezokaka biso mibali. Po mobali nyonso abotama na prostate. Sikoyo soko komi na puberté, prostate na yo ebando sala musala nango. Sikoyo prostate ezovimba, plus ozo avancer na mbula, plus ozo avancer en âge, plus pe prostate no ezovimba. À partir de 40 ans, prostate no eza na taille ya châtaigne, ou bien noir, ou bien moi prune, normalement pour moi l'atelier à prune. Il y a un détail à prostate à partir de 40 ans. Plus ozo avancer na âge, prostate ezomata, eza augmenté, ezo volume, ti ekokoma neti orange. Na bato mosusu prostate na bango ekomaka neti pamplemousse. Donc plus ezokoma eza kokomprime tiyo wana oyo nayebisi bino urètre. Sikoyo badifficulté yango wana toyaka nango mpona kosuba epuis mpona makambo ebele. Sikoyo mosala rôle ya prostate eza nini bandeko na ngai? Prostate eza na rôle moko principal, eza kaka mpona kofacilité eza kaka mpona kofluidifier sperme. Donc c'est-à-dire que secret, donc sperme ya mobali ezosalema na batesticule oyo tobengaka mabindi na bambuma mibale oyo mobali azalaka nango. Spermatozoïde esalamaka kuna. Sikoyo spermatozoïde soki esalemi kuna emati, après avant ebima prostate asekretaka liquide oyo babengaka liquide prostatique. Liquide wana sikoyo nde ebandaka nanu kofluidifie nzela. Yango tomonaka mai oyo ebimaka liboso soki mobali aza na rapport sexuel. Mai oyo ebimaka liboso wana eutaka na prostate. Donc mosala yango ezali mpona kosukola nzela déjà canal avant esangana na sperme ebima. Donc mosala prostate yango wana. Donc ezosekrete ka mwa liquide wana oyo ezoparticipe na sperme. Voilà rôle ya prostate na nzoto na biso mibali. Sikoyo ndenge nini moto akokoma maladi? Prostate eza na maladi misato. Maladi ya liboso eza oyo babengi prostatite. Prostatite ezali inflammation ya prostate. Sikoyo inflammation wana eutaka na nini? Inflammation wana oyo babengi prostatite eutaka na infection.
siko infection oyo eutaka na mibali eza infection babengaka ba infection sexuellement transmissible. Donc ekozala otamboli ozuma infection au traité no kité ekozala pe problème ya prostatite. Donc ba infection ana au prostatite eza ba germe babengaka ba bactéries hein, ba bactéries ezebele traitement nango mingi ezali ba antibiotique. Mais sikoyo infection n'est pas dans moi mobali ce que salio et comme chronique wana on a zo ibsabineza infection babengi aiguë ce qu'on moni comme da trouble ya kusuba trouble ya érection que elo ka mobali sexe les autres masumingité au cause de la pose en infection no babengi prostatite ezali malade ya liboso ya prostate ba traitera mona na antibiotique mais ceux qui mona mobali na mbula moko comme ça la infection ebele une fois, deux fois, trois fois, on a des sikoyo et tindaka ba médecin batsala babanda kusala recherche ya malade mosusu. On a malade ya liboso prostate. Malade ya la prostate eza o babengi hypertrophie bénigne ya prostate to adénome. Donc sikoyo adénome wana sikoyo ekokoma nini? Yaonde avant to koma na adénome, il faut mwana mobali à partir de 40 ans yeba que 90% ya mibali à partir de 50 ans bazaka na période problème na epsion ya hypertrophie bénigne ya prostate o babenga adénome eza cancer te ezaka ke plus ozokola prostate no ezovimba comprimé urètre wana na epsibino tio ezaka na sexe ya mibali oyo misama masuba libanda au monde komina ba difficulté wana ebele dans autant il a bien signe comme ça pour comprendre. Donc difficulté à liboso ezali posa mingi ya kosuba. Posa mingi ya kosuba ozomona ozokoka kama suba te. Envie fréquent d'uriner. Ba bien en français pollacurie. Donc ozokoka posa kosuba omono subi boye moi 30 minutes ozomoni kosuba. Donc elle mokomona impériosité ya masuba donc ozoko kanga masuba te so masuba il faut que nous suba et puis retard ya miction au mono telemi ozozela po suba au mona ba seconde po suba et on supe au mono subi masuba panzani na toilette nyoso ya onde bande on a un conseil entre parenthèses ceux qui osa mobali oyebi ke moi ba difficulté est commis tombola ka moi o babengi lunette comme ça au visé au suba bien pour elle nous le rocatsa au visé bien moment na masuba panzani partout donc obligé il faut pas ça donc prévention ezali ko tombo la lunette wana comme ça au suba na ba condition bien wana les agneaux so ba signe hypertrophie à prostate o ezali cancer te j'ai à urine affaibli c'est-à-dire que kala soko bana ko suba na suba ezokene musika mais siko soko suba na suba penza ekomi à n'est pas goutte quoi. Ouais. Et puis baisse à force et à éjaculation. Elles sont mon sali rapport sexuel mais aux ogake au jouir mais ndengo banako jouir le bosoté. Wana zomona wana za ba signe hypertrophie ya prostate. Bon, sikoyo tozo keneka na ba cause na ipsa bino cause ya na saki makamba o batali prostatite siko tokomi na cause ya hypertrophie. Donc hypertrophie par définition na ipsi bino ezali na tamu basuba ezokoka soko bima ndenge elongomanité sikoyo muto akomi na gène na butu soko lali il faut tellement 2-3 fois okendo suba omoni nyonso wana ezopeso fatigue omono lamuki mais olali bien te soki komi gène wana nde okomona urologue nao po bakisi mpe ekomi ebele par rapport à hypertrophie tokolobela ngo donc basymptôme na wana apesi bino rôle ya prostate naexplike bino mais sikoyo soki sikoyo ekomi ke gène wana eleki makasi nde okomona urologue na yo médecin traitant na yo atindi oyo epai urologue sikoyo akosalo wana sikoyo na cadre diagnostic wana napesi bino basymptôme na cadre diagnostic urologue na akosala sikoyo examen normalement eza misato examen liboso oyo akosala po poser diagnostic na ye ezali toucher rectal eza nini bandeko na ngai toucher rectal ezali ovandi otelemi
normalement au chez le kolomoko ça dépend vraiment na ko expliquer no ba détail. Toucher rectal consiste à quoi? Médecin a kochagan à latigan a tio musapi na sima na masoko na sima a tio musapi pour a palper prostate nao. Normalement elle a palper prostate il fait la souple pour ceux qui a yoki que elle a palper prostate est dur wana il faut ça la diagnostic mususu pour aluka soki cancer ou pas. Mais normalement elle a palpaka prostate est cause à la monene mais elle est souple. Prenez les examens de boson. Examen mi balé ezali prise de sang ana o bazosala eza po aluka asala dosage o babengi PCA eza en anglais mais en français ezali antigène spécifique ya prostate il y a un des ali donc pour antigène wana o ya PCA ezali sécrété kakana prostate après éjaculation nde PCA est sécrétaka. Si à partir de PCA, nde bako soupçonné to ba sali sous examen sous pour battre ceux qui aux risquer aux analyses cancer ou pas. Si norme à PCA ils allaient 1 à 4 nanogrammes par litre de sang. Donc mais na ko yebisa no ba sura ngosima et ngo le batte que sur PCA no est élevé dans un cancer à prostate. Wana na ko yebisa no asima. Voilà ba de kona pour na o babengi adénome to hypertrophie à prostate. L'examen misatouana. C'est à partir de l'examen misatouana des médecins à envisager makamusus. Mais l'adénome à prostate, ce qui va dire que généo, le traitement est belé. Tous on a traitement de bosso, o babengi bakisi, traitement médicamenteux. Bakisi ezali po et condisa prostate, bakisi musu ezali po et faciliter au sous facilement. On les a bakisi à liboso par rapport à l'île. Mais ceux qui ne sont pas meki et simbité, basant la méthode comme balé à la intervention. Intervention liboso ils allaient au babengi résection transurétrale il y a prostate. C'est-à-dire que chirurgien, urologue à cause ba machine ba instrument à côté de sexe en bali et qui na niveau ya prostate wana sur prostate ezali muke hein sur communauté taille orange té sur les amuke ngaya na bano sa neurologie docteur na bano sa ne comme on est docteur Bidalier abana ko benga mingi tous les mardis na bano ko kitane na bloc c'est-à-dire qu'il y a bano sa la intervention ana à côté de instrument abana ko expliquer toujours pour naie cancer donc prostate hypertrophie il y a prostate ezali netilique. Sikoyo sera côté instrument à gratter au moins jaune d'œuf de prostate sikoyo jaune d'œuf wana à gratter yango abimisi yango nyonso atiki sikoyo coquille ya liki polele au moins na mutu 2 jours après te poser sonde 2 jours ou 3 jours après mutu ko suba makila banini après abani ko suba ni normal wana nde modèle à bosso intervention. Ils ont la conséquence militaire pour azo gratter kanakati à gratter à tiki au moins siko place et balako comprimé urètre au moins il s'est dégagé nous souvent normal et puis bah tu vas ko zonga lisusu au moins 5 ans 10 ans après mais bah on vivre na bango bien voilà modèle de socio prostate eza muke hypertrophie mais siko soki prostate eza munene o e communauté orange moyen les kana niveau ya sexe à mobile ezate ba fongola kasiko liboso soka fongoli siko liboso nde asali même opération mais moi ba risque ezalaka pour elle mususu mona asimbi moi nerf érectile wana omona ba effet désirable to ba complication et comment moi belé mais les lopé ba technique ya opération wana et comme belé pour ba comment kozala assister na ba robot depuis ba année 2000 ba robot bima nazaki na clinique Ambroise Paré bango bazana robot depuis longtemps siko et comment que éviter bango ba toucher nerf wana érectile ou ezala ba conséquences belé neti ba impuissance neti ba mususu ba komakana o babengi éjaculation rétrograde c'est-à-dire que sperme au lieu bima et rosana rapport et zongi na vessie après mutaye ko soba yango wana babengi éjaculation rétrograde eza ba conséquences to ba effet désirable ba complication ou ya d'intervention chirurgicale.
entre autres intervention zebele wana nazoyebisa bino mpona hypertrophie oyo babenga adénome hypertrophie bénigne ya prostate. Bon wana n'explique bino deuxième maladie ya prostate. Sikoyo troisième maladie ya prostate nde bandeko nanga cancer. Cancer à prostate ezani cancer ezaka ndeti bacancer nyonso définition eza moko prolifération ya bacellule maligne wana définition. Mais sikoyo na cancer à prostate eza na basigne à part PCA soki eza élevé, toucher rectal basali toucher rectal bamoni ke prostate à partir ya toucher rectal eza kilo donc eza soupleté. Après basigne yo mutumba noloba à partir ya clinique nao, c'est-à-dire clinique ezani ya basigne yo zomela médecin ozosuba makila super noise na makila ba rapport sexuel sozo salozoka pasi ba douleur mususu na mukongo ba douleur mususu na se et puis ko suba pe ndambo ndambo wana eza ba signe pe eko révéler cancer ya prostate. Donc docteur akosala urologue akosala même examen akosala échographie akosala biopsie pour biopsie pesande eko déterminer pour akokende na kati ya prostate abendi mwa musuni bakena laboratoire ba étudier soki eza na ba cellule cancéreuse ou pas wana sikonde intervention ekosalama. Mais nyonso ekozala kaka na explication chirurgien akosola nayo akoyebisa ba technique akolinga kosala est-ce qu'akotouche nerf rectile ou pas, est-ce qu'akolongola prostate nyonso mpona koevite ba métastase po soki prostate eza pe soki cancer différence ya wana pesa bino bande mpona hypertrophie bénigne ya prostate on ayebisi bino eza cancer te ezozwa kaka na kati omoni on ayebisi bino jaune d'œuf. Mais siko cancer à prostate ezozwa libanda différence ya wana siko na ntango ezozwa libanda ezo risque ezwa pe ba nzinga ya nzoto et puis na makila pe ekokende omona ezu bamikuwa ezu poumon soko ezu bisika wana ba poumon bamikuwa nde babengi métastase, c'est-à-dire que et se propager na organisme mosusu yango nde ememaka liwa. Mais boyebaka ata cancer à prostate soki bazwi yango avant soki eza suivi et traité avant 90% eza guérissable. 10% wana kaka nde echapaka oyo kesali ba métastase omona ememaka bato na liwa. Voilà. Donc basigne na autopesa bino ezaka ba besoin fréquent d'uriner, difficulté à retenir les urines, impossibilité ya mosusu omona blocage oyo kosuba te, débit faible ya urine, taux discontinu, douleur ou sensation de brûlure à la miction, présence du sang dans les urines, voilà, on en a ici nyonso. Donc il y en a ici l'âge étant un facteur de risque important et pas mobali à partir de 50 ans. Donc au moment que ba maladie nyonso tozolo babande bandela plus ozokola plus oza na risque à ba maladie, l'hypertension to lobinde moko, ba diabète to lobinde moko, AVC to lobinde moko, tala lelo prostate pe plus ozokola plus oza exposé plus oza facteur à risque ya ba maladie wana. Bande kolanga na ngana lo badibisos nini dans la bino pona biopsie na bino examen misato ko sala. Siko traitement ya cancer à prostate eza pebele, radiothérapie, curithérapie, hormonothérapie, chimiothérapie, voilà, on les a examen au yaka complément. Mais mingi baba na la chirurgie après selon évolution médecin ba chirurgien ba urologue batalaka. Donc voilà, par rapport à conférence moko na utaki ko assisté il y a quelques mois entre professeur François Descranchamps ou azali chef de service à urologie na hôpital Saint-Louis à Paris, yena professeur Olivier Guseno yé pas un chef de service à urologie à l'hôpital Tenon dans 19e arrondissement. Par rapport toujours il y a prostate. Et ça qui est vraiment très intéressant pour Bazaki n'a pas vie
mibale différents. Oyo azo défendre makambo na ye, oyo pas zolo makambo na ye. Donc professeur François Descréchans, il y a lobby prostate pour éviter cancer à prostate, il faut que vous en ayez un rapport sexuel ébélé. Pour plus vous en ayez un rapport sexuel ébélé, donc 20 par mois pour naïe, mieux c'est pour nanini, aux évacuer les cellules cancéreuses. Pour alobi na biso boy, mutu nyonso abotamaka na cellule cancéreuse. Mais si koyo environnement na yo, na etamboli na yo, nde ko sala ke o développer ou développer te. Wana thèse na ye. Bon, si ko professeur Oyazaki Natenon, docteur Gusseno, il y a lobby pour la prostate, il y a zone ma PSA te. Au moins PSA ils a PCA. PCA ils a dosage auto sala wana pour na otala soki aux un risque à cancer ou pas, normal na ici nous a 1 à 4. Il y a lobby à zone di mangote po, il y a des exemple mususu ti azokola PSA élevé mais atikala vous avez cancer te. Et puis cancer en mot et que c'est ni. Il y a des cancers agressifs, mais il y a des mususu à cause d'un cancer, ti a kukufa na maladie mususu mais na cancer ya prostate. Alors il y a l'obinini, PSA il faut que ça tous les antennes tout ça là en France, mais il faut que ça tous les 5 ans. Na 50 ans au sali, na 55 ans au sali, na 60 ans au sali, au moins on a une évolution, mais tous les ans ils ont un acte pour les commercial. Au moins vraiment c'était vraiment très très intéressant pour tout qui va vivre à grand spécialiste en France, bazo le belama comme cancer, qui puis nous on a des cellules cancéreuses. Mais ndenge to tambol bileli na biso ya onde ba pesi ba conseil belé, il faut que éviter ba miliki ba produits laitiers et abienté pour le cancer à prostate, ba nyama rouge et abienté pour le cancer à prostate. Quand on a ba ko ebisa bino ko tambola moi sans pas na yo et très bien pour na ba santé nyonso, hygiène de vie et les kinyoso na makambo nyonso bazolo bana. Au bêtement tourne 30 minutes aller, 30 minutes retour tous les jours aux APPL. Que qu'on vende kaka qu'on vende, ils ont bien été pour la santé, même pour la prostate. L'IKAYA, ils ont bien été, ils ont facteurs favorisants. Dans la zone, il y en a qui sont venus comme moi, dans la clinique, na sa comboté, il y a plus de 15 ans. Là, il y a un docteur Moko, comme on est docteur Bidalier, grand thyroïde. Toujours, premier facteur favorisant le cancer, il y a vessie et zalikaya. Jour où nous sommes à bloc, nous avons tous les mardis. Jour où nous sommes à bloc, après intervention, il y a vessie, il y a goudron. Pour boire une cigarette, ils ont constitué la balai. Goudron, na nicotine. Nicotine, ils ont rendu tout dépendant. Goudron, ils ont qui ça va tout cancer. Si on a vessie, bah débris, il y a goudron et tonda. Il y a plus ces os de décoller, on a un soumta, on a un maquila. On a entre parenthèses, tu peux le masola, vessie, épidémiologie. Donc, cancer à prostate occasionne 10 000 décès par an en France. Il représente la 3e cause de mortalité par cancer chez l'homme. Derrière le cancer du poumon, et le cancer colorectal. Dans on a Nabambali, cancer, et la 3e cancer aux oboma. Cancer à prostate, donc plus de 5 cancers de la prostate sur 10 sont liés à une prédisposition héréditaire. Engolo banini. Engolo bake soki na famille na yo, papa na yo, ndeko na yo, akufa na cancer à prostate, il faut ça la attention aux à la suivi. Pour les moi par hérédité. Donc cancer dans le risque familial, les ébélés. Il y a des famille à cancer à prostate, il faut la suivi. Cancer à prostate, les autres noirs africains. Cancer à prostate, les autres bantier. Bantier pour baza exposé na au babengi pesticides. Au moins les pesticides au bachaka pour na bilanga na bango banane, canne à sucre. Donc, eboma, ezo pesa, ezo favoriser le cancer mingi et pas mibali na banti.
Donc, mais boye baké, ndenge balobi 5 cancers de la prostate sur 10 est lié à la prédisposition héréditaire. Donc, il faut faire attention sur les membres de la famille, to entourage moko abela azana cancer à prostate. Donc, cancer à prostate 10% oyo tolobi ezo échappé na traitement ezo bomabatu. Voilà, on est acquis par rapport à l'épidémiologie par rapport à cancer à prostate, que 15 millions dans le monde, bazobela cancer à prostate, 71 000 nouveaux cas en France, Mboula Nyonso, 8 700 décès en Mboula pour le cancer à prostate. Bande konangai masolo ya mwana, na ebité so na bosali makamususu, mais masolo zebele. Nga na ebisi bino na caisse à outils. Bino nde bokondo ebisa ngai que zoa pièce boye, zoa maladie boye, lobela boye, na robando loba. Pour les engagements na zui. Bon, nazo souhaité bino tokomi na Sukambula. Ba bonne année, ba bonne fête. Nzamba ba telabiso. Kimia izana banda kuna bino. Kimia izana banda kuna biso. Pour kimia yango wana nde ezo éviter stress. Soki kimia izana nda kote stress yango wana. Ozo membre so ba maladie belé. Ba tension, ba AVC, ba cancer. Soki kimi ezate na ndako na yango bandeko mbulo tozobanda bakimi eza na ndako na biso na bandako na bino nzamba batela biso na koloba na bino kaka nde mama bana koloba dembaki ndekama nyamase wana donc ekozalaka prévention eleki wana eza te plus oza pepele plus makambo nyonso eza bien. Merci beaucoup.